toza d'accord na kovanda na bango lisusu te, il faut bakende, toza d'accord, toza na mode de opposition, tokokita na balabala pour na départ ya gouvernement oyo. Tolingi gouvernement oyo lisusu te na mukonzi na bango M. Kabila, il faut bakende, batika biso. Zamba ke la biso ma pona mboka Congo. Zamba sunga biso. Dollar ekita. Bana bazotanga te ko benga na ko lieza te. Le 19 mbo atika place, atika pouvoir. Ani atika pouvoir. Kabila atika pouvoir. Akita na balabala, mais d'accord. Ezali bongo koloba que peuple to kita na balabala. Ezali ne esengo. Toko kita na balabala bongo soki peuple kiti nani akozwa bokonzi yango. Sango nde mati masango e mati. Bato bazoya nango. Bazolo ba ke sansi e mati. Yangona bango pe ba mati basaki na bango masango. Oui, ezamboka na biso. Le 19 oui toyebi ke eza départ à Kabila. Mais ce départ yango alors que ndenge nini pour élection salimité. Même yemo pe Kabila ngoma mazo sala. Est-ce que c'est normal? CongoDialogue.com CongoDialogue.com. Merci na bana mboka, merci na batutu bozota la biso libanda ya mboka, merci na batu nyonso balingaka site au www.congodialogue, vie sociale pour na ba congolais, vie sociale pour na bana mboka o ezali émission to belaka mingi sociale. Merci na mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Merci na confiance et fidélité au Pesaranga Zini Kumbi. Derrière la caméra, merci na Christian Chibangu, mon réalisateur double brassard. Merci na bana poto le loto sur les belés à travers Mboka Patre Tozaba patriote et puis Tozaba journaliste, troisième pouvoir. Toroloba oyo tozomona toroloba constant biso to sali. Na minute on a Sabino biloko na Kishasa et Mati à mort. Batu bazali ko souffrir. Na rolingo lo bebele belete. Avant la loba na rolinga ko pesa mbote na bato tout bazotala biso parce la mo likolo mbu les autres déranger. To meka ko tala bandeko oyo ba congolais. Ndenge ba lobby pona mboka ndenge zali ko tambola. Na rolinga totala na bino elongo bana poto et puis on se retrouve tout juste après pour la continuité de cette émission Play. CongoDialogue.com. Maman mbote mama. Mbote papa. Mama yo uti wenze ko yebisa biso wenze biloko ndenge nini kuna. Wenze papa moi ezate biloko eleki talu makasi. Tozo kokate vraiment. Masango ekomi na ba 2000 na ndambo. 2000 na ndambo. Papa pona ngai vraiment nazoloba awa mobulu penza na Kishasa. Biloko eza ya komata makasi. Moi été. Ouais, mbote ndeko ya. Les autres les combien? Bon, les lots déjà tout ça presque déjà les 12 hein. Les 12. Oyebi ke oyoki masola les 19. Ouais, nazolanda nazoyoka yoka ndenge masola ngoyo ezolika. Est-ce que opesa biso likanisi na par rapport à masola les 19 nde bato bazolobela ngo? Bon, na ndenge bato balobela ngo kana ndenge mabea. Mais nga tant que moi na mboka na olinga te mabe wana ezala parce que tozali to luka to vivre, il faut ko luka ko baksaka un plus na mboka au lieu que ya ko sala destruction et emporter le hôtel na mukili vraiment. Mbote papa. Est-ce que oyebisa biso to mono teka ma papa évolution en Congo so kendenge ni surtout na Kinshasa. Évolution Congo zo kene mabe papa zo simba te. Ndeti na vandi na tiki bana nga na ndako banda tongo. Nazolandela kaka 200 francs. Nga mama mukolo boye na ko fandela ka pona 200 francs. Biloko tozaki na ko somba papa moko boye na sombi na 800. Nga na teki mwa 1500 na landeli 500. Mais comment te somba ma papa oyo na 1400 plastique. Osombi na 1400 osombi oteki 1500 landeli kaka 100 francs. Révolution mboka yake ne malamu te papa na ngai. Oyekoloba nini? Nga nazoloba konza mboka batala biso mboka oyo. Bambongisela biso mboka si tolembi papa. Tolembi na biso to komi otala ka boy oka bakuluna boy baranje makaba bakuluna baranje pe makama mboka Comment mambo le 19 oyoki yango makama le 19 papa na ngai tolingi kimia ndeti na vande desa na ngai yawa après na dokima mbangu na bana na okoka te bayoka na bakotsa kimia na mboka bayoka na babongisa mboka
bayokana babongisa prix ya dollar na bango mo bakonzi bapemeta dollar ekoma na mboka oyo babongisa makamnyo tutozala na kimia. Bonjour maman. Bonjour. Outi wenze? Nauti wenze. Yebisa biso no biloko na wenze kuni komi ndeni? Ah, biloko na wenze komi cher hein? Komi cher pona ni? So yebite. Yebite de comprendre te soki pona dollar yo soki pona ni pe de yebite. Yo sengi gouvernement sala ni? Na sengi gouvernement abongisa peuple alingi mboka ezala malamu biloko ezala malamu alia malamu. Ekola masango komi combien? Ekola masango komi 2000 francs. Ezalaki na combien liboso? Ezalaki na 1000 francs. Ngala moko sauté na 2000. Sauté na 2000. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé na ngai ya malamu. Est-ce que vous avez évolution ya mboka pour le moment soki ndeni? Ah, mboka ezotambola malamu te. Mboka eza nango bien te. Toza na insécurité, ma camion seza kitoko te. Balobi biloko emati, dollar emati, nazoyeba te pourquoi, ou expliquer la bazotala biso? Ah, mais biloko ezomata si comme toza na gouvernement te. Puisque soki ezalaki na nani oyo ezali valable, biloko ekoki komata na niveau tokomi nango boye te. Eza faute na biso te, ezali faute oyo bato oyo bazokama biso. Biso ba petit peuple toza na likambo te. Bato bazokama biso nde bato bazosala biloko ya boye. Est-ce que le soleil le 19 décembre ozoyoka ngo? Bon, le 19 tozoyoka ezali fin ya mandat ya chef de l'État selon constitution ya mboka. Elobi bongo fin ya mandat ya chef de l'État eza le 19 décembre. Yo ozoyoka nini au peuple congolais zoloba parce que oza peuple congolais oza kino ozoyoka nini au ba makanisi ya peuple congolais pour la journée le 19? Bon, pour na ngai na ndenge journée le 19 balobi ke fait un mandat à chef de l'État le 20 que peuple a quitté na balabala mais d'accord ezali bongo koloba que peuple to quitté na balabala ezali ne esengo toko quitté na balabala bongo soki peuple quitté nani akozwa bokonzi yango po bokonzi na constitution ezolo wa bokonzi ba kozwa yango d'une façon de voie électorale bon nani akozwa yango c'est-à-dire peuple tozo sala coup d'état mais coup d'état yango nani yango peuple eza kopesa po peuple apesa voix na ba élection. Bonjour maman. Bonjour. Namoni ozosala matembela eso koyesa biso uti wenze? Auti wenze. Biloko ekomi na ndenge nini biloko? Biloko emati tala mo Europe sitoke so matembele tozoteka pete. Vie ekomi pasi. Changement eza tolingi changement même la dollar emati. Tozokolia totoke na magasin tosomba biloko cher par rapport nde tozali liboso siko tokomi moye te. To vivre na paz. Ekola masango balobe mati 2200. Liboso ezalaki na combien? 800, 700. Mati pourquoi est-ce que ba maiti on partir à mboka kuna place utaka to kinwaka mbala moya bite fona maiti ngo? Bango ba mati sango balobi transport comme passe dollar pe comme cher. Dollar et mati likolango ba pe ba mati ba soma na taux du jour. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bato azotala libanda mboka partout dans le monde ko yebisa biso évolution à Kinshasa ezali kokende. Vraiment eza mawa mingi pona révolution ya mboka na biso mboka ezo évoluer malamu te. Mboka ezo évoluer malamu te bato baza na source nango ezali bakonzi oyo ya mboka oyo. Alors gouverneur ya banque auta ko promettre biso awa kala mingi te alekani na plateau ya télé 50 alobaki na biso na début ya décembre ba dépôt na ba entrepôt nyonso ekozala na biloko nyonso ekokita mais ce n'est pas le cas oyo biso tozomona te lelo tozo vivre makamongo kaka biloko yosala nini eza na komataka na komata za pasi. Alors dollar eza na komata ezokita te. Kaka patriote anemo koloba nini na gouvernement otala? Merci en tant que patriote eloko na koloba po na gouvernement oyo. Est-ce que gouvernement oyo faut ba démissionner? Ba démissionner batika mboka oyo na bato baza capable ya ko diriger mboka oyo. Toza d'accord na kovanda na bango lisusu te, il faut ba kende, toza d'accord toza na mode de opposition toko kita na balabala po na départ ya gouvernement oyo. Tolingi gouvernement oyo lisusu te na mukonzi na bango mais Kabila il faut ba kende, batika biso, ba pesa bato baza compétent parce que biso jeunesse toza na ko retrouver te po na mboka oyo. Tosali ba classe tel que moi qui vous parle, na niveau d'étude ya makasi metala souffrance musale zate social na biso nyonso makamyo so eza pasi alors to sengi vraiment gouvernement o ba démissionner. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman to mono zo teka masango awa masango emati pourquoi? Papa tozo comprendre te
tozo comprendre te papa to mona kaka biloko nyonso to emati à partir dollar ekomi soki sa na ndambu ale mutu nyonso to aza na biloko amoni ke lokola dollar ematinga pe moyen na kitsa biloko nanga ezate o tuna bato mutu ko essence pe mati biso pe yango na moyen pe to tika la simezate to mati si biloko biso pe masango emati maman ils sont tous ba congolais tozo ni okwama masango emati te me yo maiti masango nde emati masango emati bato bazoya nango bazolo ba essence emati yango na bango pe ba mati basaki na bango masango yango biso pe tozoteka na 2000 olobi mama papa dollar emati biloko nyonso emati nzambe okela biso mapo na mboka Congo nzambe asunga biso dollar ekita bana bazotanga te kobengana kolia eza te bana bazosumba malamu te papa Congo ekufi nzambe asunga biso nzambe asunga nazotenga pa bakretien olobi mama solution le 19 bazula biso solution likambo esila le 19 esali nini le 19 mbo atika place atika pouvoir nani atika pouvoir Kabila atika pouvoir. Merci maman. Bana makomba fazer bana mazola libanda likola nzala atika la biso mboka moni mboka oyo soto bito bandola na makambo eleka ebele baba kufa na tension. Oui, eza mboka na biso le 19 oui toyebi ke eza départ à Kabila. Mais ce que départ yango aokene ndenge nini pour élection esalemité. Même yemo pe Kabila ngo makambo zosala est-ce que c'est normal? Pouvoir pe ba welela ngo boyete papa, hein? Bato opposition oui, tozana souci ya mboka neti biso peuple. Mais quand même bosala ngo pe na ndenge moko ya malembe. Le 19 lelo so bobika mobule koti na kati ya mboka. Biso peuple toko souffrir. Toko souffrir. Boto mona makambo eleka ba le 19 ya ba 9e mois awa. Ba le 19 ba janvier. Bon mona makambo neto vivre surtout nous, ba petit peuple auto souffrir. Moi ba 10 francs auto zo lelo biso bato ba cabine oyo na lobakaka. Carte à l'époque ezaka na 500 francs. Lelo carte est comme na valeur il y a 700 francs. Et là on y est maintenant. Bon tolo ba nini? Mboko tolo ba dollar. Pour awa na Congo to comme otambusa nyoso na dollar. Comme dollar et mati. Biloko nyoso et mati. congodialogue.com. Mawa pe pasi na banti bino bana poto bomoni mon boss Francine Ngembe oyoki eza pasi pona mboka na biso bino mo boyoki balobi pona dollar balobi pona le 19 balobi pona mandat ndeko Kabila balobi pona mamu nyonso naza na commentaire a rochate lelo toza les 12 jours 7 pardon tolinga total les 19 nini rokoma est-ce que ndeko Kabila rotika ebonga est-ce que opposant dialogue bazokota ya suka et kosimba point d'interrogation. Quant à moi je vous dis bye tozazara na sima pono sela no musala so ina pesi mbote na Francine Ngembe la femme en haute qualité TCC na sali mabe merci na Christian Chibang big up congodialogue.com. congodialogue.com.